soki bolingi boyeba tina nini ezali kokomama na ba Facebook, Mama Olive aza na posa ya autopsie mpona liwa ya ndeko na biso Pululu. Ebongi bolandanga boyokanga nalobela bino yango. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Ramo la zana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Soki bolingi boyeba tina nini ezali kokomama na ba Facebook, Mama Olive aza na posa ya autopsie mpona liwa ya ndeko na biso Pululu. Ebongi bolandanga boyokanga nalobela bino yango. Mbote ba papa ba mama andeko, mbote ba rando na ba randolete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ezali ya solo bozali komona bakomi na ba Facebook pe bisika na bisika Mama Olive azali kosenga autopsie mpona matanga ya ebembe liwa ya ndeko na biso Pululu oyo babengi na kombo ya Chico Pululu, comédien na biso, meilleur acteur na biso pe moko oyo ya biso ndeko. Mes condoléances liboso na famille na mobimba biologique, mes condoléances na famille artistique pe mes condoléances na bato nyonso oyo balandaka théâtre congolais. Bon, nakanisa boyebi bien ba video ezoleka ebele. Ebembe ya ndeko na biso Pululu eza ya kolala, me misusu bakofinga ye, bakoloba na ye, yende mutu vide loin atanga atiela ye poison. Yango wana tozokende na 4 autopsie ya vide loin te me ya Mpululu. Pourquoi tozokende na autopsie ya Mpululu? Mutu oyo bato balobaka atieli vide loin, atiela vide loin poison. Vide loin selo ba misusu ye moko pe aloba bazala na Mpululu, balingaki bazonga Congo, balaki na Braza, ye alinga zonga Pululu alobi ndeko nanga totika na biso na ntango batikali bamelaki to baliaki nsima mbilinga ekota na nzoto ya vide loin. Yango wana lokola vide loin azala na moto mosusu te, azala kaka na Mpululu, yango wana alobaki ezali Pululu. To bino boyokaki ebaya vide loin alobaki eza Pululu. Yango wana tozokende na autopsie ya vide loin te me ya Mpululu. Parce que soki vraiment vide loin poison oyo bamonaki na nzoto na ye na bamunganga, poison oyo bamonaki tina ba province nyonso na baminganga ya minene na batesta ndenge na ndenge, nsima nango ebongwami elobi ye moko diabete, elongwe poison ntango balongolaki ye ekomaki diabete. Donc
elinkoloba si kote mutu atielaki ye pululu te mutu atielaki ye me nde bango mibale baliaki to bamelaki poison nayebi ke bokomituna likambo nini lisusu mutu oyo tomonaka abelaka ezali nde Vie de Loin yango wana tozokende na autopsie Vie de Loin mutu batiela poison koma pululu soki ye mpe amela poison pourquoi tomona ye akonda te pourquoi tomona ye asala changement te oui pululu asala changement pululu akota hôpital neti Vie de Loin te mais pululu asala changement bien sûr changement ya Vie de Loin ezala aza kokonda elongi eza kokoma ya koko mais pululu changement na ye akomaki koya munene elongi ezoya matama minene alors pourquoi pululu akota hôpitalité parce que banticorps ezwaka rôle donc elingi koloba boye poison eza bitekuteku te mpo bitekuteku soki balakisi yo tala ndunda oyo mbala moko oyebi eza bitekuteku mais poison ekokozala même aspirine soko osangisi yango ebele ekomi poison masanga osangisi yango na ndenge mosusu ekomi poison omeli yango mpe ya koleka ekomi poison biloko ya kolia basangisi bacortel moko oyo nano oyeba te ekokokoma poison poison mpe ya bakisi ya ebomaka bampuku banyama ezali biloko mpe oyo botimolaka basalaka bafone ekoki mpe kokoma poison donc poison ezali kombo ya eloko oyo etoxikaka nzoto ya mutu donc elingi koloba Vie de Loin na ye moko pululu bazalaki toxike oyo bino bobengaka bapoisonne ye me nga nazobenga yango bazalaki toxike alors sikoyo pululu aza na mode de vie na ye aza na mode ya biloko aliaka aza na modele ya biloko amelaka sikoyo lokola bazalaki toxike na ndenge ya makasi pululu c'est sûr et certain amonaki mpe bafatigue bamo de tete me azalaki na nzoto makasi ndenge kaka bato ya kongo bazalaka meme azoyoka mwa komplike na nzoto me azosala makasi atelema po aza mwana mobali po ekoleka nango ndenge mpe pululu aza kosala me paya Vie de Loin ekoti na batraitement azolanda na biloko azolia na mode de vie na banticorps na ye yango ekende modele bo bien sûr Vie de Loin akodute akoloba non ezali kaka tozalaki na pululu me masanga bomelaki to sucre bomelaki to mai bomelaki na biloko boliaki mutu alambaki yango eza pululu te sani wana mpe olelaki mutu asombaki yango eza pululu te bazalaki mpe na mode ya kosala bakomedi ndenge moko te donc pululu azalaki ni na mobile donc likambo oyo ekotinda ye asala Vie de Loin mabe bien sûr tout est possible mais mobile motif ezalaki vraiment te yango wana tozokende na oyoyo bomonaka Vie de Loin ye moko aloba poison longwa ekoma diabete yango mutu etongisaka ye réellement ntango mama Olive azwi ye atindi ye na Afrique du Sud bisika bapareil ya solosolo ezali bamonganga ya solosolo ezali bakisa susu kombo ya mama Olive ezosenga ke fo kosala makambo yango au sérieux po soki monganga asala erreur machine esala erreur bakomona justice donc Vie de Loin azwa batraitement ya somme
Mais ntango abimi na hôpital bapesi ye tonga oyo abanda kotia chaque jour. Donc isoline soki nini babenga. Elingi koloba vu de loin ntango poison na ye ekoma diabète ye eloko eza komanke ye isoline wana. Ou bien avant poison na ye azalaki ntango mosusu na diabète ya type A ou bien 1 pe koma D. Donc confirmation ya bamunganga ya Afrique du Sud bango poison te me diabète bapesa ye wana yango azwaka batraitement sikoyo atiaka tonga. Donc vu de loin azalaki kodimine kochange elongi azokoma mobandi. Donc ndenge moko soki mpululu azwa traitement te poison ngo esalaka malembe ere moko résister na banticorps ere moko activé. C'est tout à fait normal. Sikoyo mpululu rien akondaka ye azoya munene po bapoison nyonso te ekondisaka bapoison mosusu eyesaka munene. Même poison bomeli bino mibale moninga mosusu akoki kobanda kokonda moninga mosusu akoki kobanda oya munene libu munene matama. Ça dépend ya modèle nzoto na ye, ça dépend ya biloko organe ya nzoto oyo poison ekotake. Alors pululu na ndenge batu ba isolaki ye na ba charge za nango na mode ya vie ezobakisa ye santé. Bolobi pululu abunga parce que baza kozwa ye susu na mosala te. Mais ntango mosusu abunga kaka te po boza kozwa ye na mosala te, mais po pe santé ezalaki kotungisa ye. Mais moya yebisa bino eza te. Pourquoi? Parce que yende bozwaka démon atielaki vu de loin poison. Alors fa bomba makambu na ye. Soki pe amonaka ke na tongo alamuki bien te to na poko aza bien te, mais er moko azalaka ne bien tant ebele aza pe na tina ya kopesa bino te akookanisa ye moko eza kaka monene oyo azoya na mabundi. Mais yango moto ezosala makambo. Pourquoi Mama Olive alingi basala autopsie? Parce que autopsie bakotala soki ezalaki crise cardiaque. Faut koyeba mutema ezali musuni te, mutema eza mafuta te, mais mutema eza muscle. Alors poison etakaka muscle, etakaka pe makila. Donc soki ya mpululu eza kotake ye ba muscle biloko mosusu oyo bino bozomona te, c'est tout à fait normal. Mutema pe eza muscle. Comme tel ndenge akufaki bongo ekokozala crise cardiaque ya makambo nyonso oyo ya vivre na poison wana balia na vie de loin ya ye lokola esala befe ndenge ya vie de loin te, mais ezala kaka na nzoto balongola yango te. Yango wana après 2 ans, 3 ans, 4 ans ekangi ye motema. Yango wana Mama Olive Lembe oyo alingaka batu na motema moko vraiment. Soki na lobi yango naza sir alingaka batu na motema moko. Po maloba wana ngamu na lobi yango naza nango sir. Soki alingi asala autopsie, en tout cas azali choqué à 1000% na liwa ya pululu. Comme tel azalaka choqué na maliwa ya ba comédien po eza batu oyo alingaka. Na yebite soki yepe azalaki comédien to ndenge azalaka wana aza na sens ya humour ya kosekisa bandeko na ye, ba famille na ye to mobali na ye. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.